Nzambe motindo ya pasi banyokoli yo yaka pembeni nazali sewa yo wa motema tobandi bomwana tomeseni ngala yo dunia tobandi bomwana kimoni ngala miso ya mama ezali mabe na yoka yokomi na pasi na yate na koya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa ya Elodi mapasa lokumu ya famille boti wapi ya Elodi tepili na marambeta li musique. C'est alors que on a travaillé dans le studio, on a fait la musique gospel, on a la musique profane, on a la beauté, pour nous on a musique, mais base dans la formation, on a itina kola, on a qui choriste dans l'église, et puis on a travaillé dans l'orchestre, dans quatre églises. Donc maman les on a qui modèle là. Façon ya kuyemba, façon ya kusala makambu, en fait na donc on a donc à la qui spécial pour la donc modèle langa beaucoup plus qui et pendant que temps to kabwani na ye na tikali ngamoko na ko banda ko sepela na Céline Dion na ko banda ko sikolanda ka vie na ye koyo kaka mingi banzembo ne kolanda ba histoire na ye ko apprécier voix na ye na ko mingi motema manga moke nangele motema manga mabanzo manga moke nangele mabanzo nanga wakoyebisa ngai balobi yo bolingo ezali na suka te natika e naleli yoka tanga mama oh bamokili baloba balembani akomata lelo lobi bakokita na tika e naleli yoka tuna lakotuna oliyoko feke ngai pote nalingi yo lakotuna oliyoko feke ngai pote nalingi yo na deli yo mingi sherie nakokufa bamba mpona yo nakosala nini pondima meka moke yokanisa sherie meka moke yokanisa sherie oh yeah ça l'essentiel parce que tu as déjà un cas comme ça là mais pour interpréter maman Biliabel d'abord musique est dans ma principe cac musique est dans ma principe et puis ça dépend aussi des timbres là yo so dans un timbre mutuana té par exemple les nazabu et ça il a tant so pas pour interpréter mutayemba voix cassée voix munene n'est pas mal bongo peut-être JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952001344 ou ainda para 924820103. JNZ, os serviços de...
très heureuse de vous avoir devant vos postes téléviseurs. C'est là votre Olga Makengo à la micro derrière la caméra. Nous avons Michael Mayola, l'international, que j'appelle l'international, le grand caméraman du moment. Je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne qui est JNZ Télévision, une chaîne de référence. Chaîne où est la Rabiso, Basango Moko vraiment, il y a vérifié, chaîne Oyo, et ça vraiment à la page, nous nous abonner, quoi hésiter, qui m'embangu s'abonner à la chaîne Biso, au Kozala, dessus. Mais monsieur Lelo Kozala vraiment, je suis avec un invité, si je peux dire une invitée, Aza Moyembi. Et l'ongo Nabino, très cher abonné Nabiso, pour découvrir Stella Africana. Qui est Stella Africana? Ensemble avec vous, toko bako découvrir na katia émission na biso to bosa na kate ko saluer ba soutenir ka émission na biso ba soutenir ka biso na musalo toza lango. Je vois maman Bella Poupette, maman sociale mutakangi Kalemba Doje, la charmante épouse de mon président Vitara Loutete. Caméraman nanga vraiment zo fongo elanga nazo invité nanga lelo. Bon dia, boa tarde, bonjour. Boa tarde. Ma présentation pour nos chers abonnés na biso ya JNZ Télévision Bayebayo. Oui, nga Stéphane Africana. Je suis artiste, chanteuse, compositeur. Stella Africana. Ouais. Cantor, compositeur. Voilà. Vous avez déjà combien d'albums? Nous avons un album mon non ça là déjà. Non, tout si nous ça les a déjà et nous ça les a déjà dans studio tout ça là. Il y a toujours un nom qui est vous avez combien de temps déjà dans la carrière na? La carrière nangai naza déjà na 4 ans. 4 ans d'expérience. La carrière naza na 4 ans depuis que na décidé na ça la carrière. Mais naza na 4 ans té ya musala parce que musala to banda depuis on est la vie na biso. Musala banda depuis au banda et pas nani. Bon musala pour azala mur, il faut toujours former, il faut toujours bâtir, il faut toujours l'accès. Toujours grâce à Oleka, il pas formateur depuis bon mois na titozo kola et là na le baké na zappé na formateur na ngati lelo alandela ranga que je sali mbala Victor azan ancien nanga donc qui est ada comme source na inspiration depuis le bango azan formateur nanga alandela ranga jusqu'à présent. Et si quand banda est pas naïe. Et si quand la banda est pas naïe, historiquement moulaï, la banda na famille, la formation ni bosso na zoya makasi c'est d'abord on a quatre famille nanga parce que tu as dans la musique. Na zoya formation na famille et puis tant to bimi to la formation na église et puis après to ke ba classe to sisi ba classe na landeli yango so na ke université na ke ina to juste formation na ina to silisi to bandis ko kolanda mama ndenge za na yemba koto si bonde na bité na demela pena na ndenge na mamu kolongwa ina mbala moko yemba koto nde to wana posa to yemba koto yango oleka ki na orchestre nini oleka ki pa nani. Bon, quand je dis yemba koto c'est un langage, mais dans le temps moulaï na travaillé dans studio comme une professionnelle fille il y a cœur et tout so polingue dans l'anze mono koma qui est dans studio ça moto yembaté pour ça na travaillé na yembi to salira ndenge zalaka. Donc j'ai passé presque 12 ans na travailler dans studio comme une professionnelle dans studio fille à cœur chanteuse professionnelle. Stella Africana bandeko bazotala yo ocha déjà cœur na musique netia musicien nani na tia cœur na musique bon nga na standard ils que non tia cœur na musique gospel non tia cœur na musique gospel té non là déjà j'ai béni le Seigneur parce que nzambe alinganga mingi Alexis na banzela ya malamu o esali peut-être tant souti de l'on a opportunité ya fanda awa na travailler na batu belé pour ne pas citer ba kombo ba tumsu swalinga penzate mais na zora courage mingi ya otanga kombo ya mission na biso mone pe toza na mboka ya Nika Fomen na zo qui peut grâce ya au travail na ici là ba clip et tout ça les bima ouais jusqu'à présent na musique Stella Africana modèle na yo azanani pour mutu na swazaka na modèle na e nonga banda na zaki bo mwana modèle na nga vraiment za la kambilia belle
nga modèle nanga peneza ka Mama Laure Mbongo siko Stella Africana modèle nous anani bon ngai na musique modèle nanga beaucoup plus ya ki mutabana formé na maleki nanga azaki modèle nanga donc musique chrétien ou profane oui non nga na koli beaucoup plus na formation musique chrétienne et naye ko sala sa musique tant na haute université na ina na silisi na comprendre un peu la réalité belé na marambeta li musique. C'est alors que on a travaillé dans le studio na banda ko kabolate que non ça la musique gospel non ça la musique chrétienne profane non ça la beauté pour na nyo so na mo na mo eza musique mais base na formation na itina kola na ki choriste na église et puis na ko koma na ko banda travailler dans orchestre na kati église donc maman lek na ki modèle nanga façon ya kuyemba façon ya ko sala makambu en fait na ndo mona donc alaki spécial pour nanga. Donc modèle nanga beaucoup plus qui et pendant que temps to kabwani na ye na tikali ngamoko na ki ko banda ko sepela na Céline Dion na ko banda ko sikolanda ka vie na ye koyo kaka mingi banzembo ne kolanda ba histoire na ye ko apprécier voix na ye na ko mingi mi kolanda mais j'avais mon modèle à moi Isaki Mama Leki nanga ouais. Pour le moment on s'est lancé na carrière solo to loba ozo sa musique na yo moko ouais. Profane, chrétien. Bon, je fais une musique éducative. Éducative, voilà. Tokoki koyo kama morsatin ki moyembi. Ya musala ya ba œuvre nanga. Ah, to kana na œuvre na yo. Bon, pe to ça pe na ba internet to koma pe o bango lancer le rono mo boy. Lobi oyo kaka muta kolisi yango, muta komisi yango, muta sali yango. Yo ebikaka o ekomi bofundala bosala boye bosala bongo zongo sa boye donc so na ko sala à moi partie mokie et na ko yimba meu bébé oh oh meu bébé oh oh meu bébé oh oh és tudo pra mim oh me beliscas ziki e teus beijos tiki quero sentir parmi les chants pris par les albums. Très cher abonné, il y a JNZ de télévision, on a boyo qui la voix. Il y a canteur nabiso, chanteur nabiso, Stella Africana. Stella Africana, même baraka musique à portugais au sangisaka. Lingala. Nazo sangisa parce que tout ça va être lingala, tout ça peut battre portugais. Musique ya portugais la pena mamlango et puis ça musique ya lingala la pesa pena mamlango et puis ça Stella Zwakatan koyoka ba ndeko na biso ba chanteuse ya Congo démocratique. Oui. Chanteuse no sepelaka no mona ka kyoko kyo sala featuring na ye. Bon, faire featuring au monde les musique et comment comment travailler dans ba maison. Par exemple, par exemple, on travaille dans GNZ TV, maison de production par exemple. Bazuinga comme artiste na bango. Et pour ngata msusu na songer que faut na sala par exemple featuring na mutu boyi. Peut-être maison na rien permettre de. Alors mutu wala pe na libanda ye pas ko songer te à sala featuring nanga. Peut-être donc maison faut proposer yo que non. Par rapport à Mamdenge Kende, il faut aussi featuring na mutu pour apporter quelque chose pour la maison. En tout cas, dans l'autre anam que na sa featuring na mutu peut-être na otikala trop pensive. Na banara ko lota ka fo na sa featuring peut-être maison na place na travaillera. Peut-être temps aussi permettre ngali loti. Donc tu travailleras l'autre biso qui et nous ça là tout ça là ce qui et permettre tout ça la future tout ça là la future tout beau la petite tout ça là ah ce qui le lobo c'est JNZ télévision apesi au chance si mo quoi proposer que ça la featuring pour na yo na Congo démocratique pour nani non c'est pas la ça la featuring na maman Biliabel. Pourquoi pour ni kaka maman Biliabel? Pendant que maman Biliabel a déjà na génération naie mais baki lelo pe bazali pourquoi pour ni kaka maman Biliabel la son na sali featuring naie na vu que na gagner ebele obi koyeba musala ezaka koyeba te mais koyeba musala eza koyeba
moto ayebisa yo nini faut sala po oyeba koyemba po okoma na ba année belé lelo maman Bilabel aza maman moko soki atinze mbona marché nzembo wana etula te c'est que elle a une savoir aza na boyebi moko boye donc boyebi wana yango na lingaka un jour nazala pembe na yebisanga même na tiki so na sali ezomusanga na marché lokolo otenge biso maman Bilabel c'est que o maîtrise akato bi nzembo maman Bilabel to ko ka morceau ya nzembo maman Bilabel oyo sepela nango bon Nairobi ça la biso plaisir ça la ba abonné à JNZ de télévision plaisir Nzambe motindo ya pasi banyokoli yo yaka pembeni nazali sewa yo wa motema tobandi bomwana tomiseni ngala yo dunia tobandi bomwana kimoni ngala miso ya mama ezali mabe na yoka yokomi na pasi na yate na koya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa ya Elodi mapasa lokumu ya famille boti wapi ya Elodi mapasa Sungangala maboko muki vraiment et salut biso bien par abonné à JNZ télévision ba sepeli ko interpréter maman Bilabel c'est pas facile hein ko interpréter maman Bilabel o sala ndenge ne ko interpréter maman Bilabel bon ngako tunde na la boué na bon tout ça l'essentiel parce que tu as déjà un cas en sala mais pour interpréter maman Bilabel d'abord musique est dans ma principe kaka musique est dans ma principe et puis ça dépend aussi des timbres là yo so dans un timbre muto wana te par exemple les naza boué et ça il a tant so pas pour interpréter muto yemba voix cassée voix munene neti ba malheur bongo peut-être mais pour nous interpréter muto tous en même timbre na forcer te mais ne bande noto bandi donc lokola Cindy les cœurs. Ah bon? Donc lokola Cindy ngabenge ibela nganzembo Cindy te awa. Ozaka batembo onde to loba batembre mutu msupa ko mono oloba neti kingandi. So sali oyembi se oyemba neti. Mutu msusu pe nzambe mutasala mambwana asali yo voix ekokana na mutu. Et question de curiosité ozwaka tempe ya koyoka Cindy les cœurs. Oui na yoka ngala yoka tout le monde. Cindy le cœur. Est-ce que bako chope na place moko na Cindy ayembi yo yembi? Pourquoi pas? Oui, on peut. C'est konzima kae. Bon, konzima to koboya, c'est trop dur. On te lo makambo. Konzima to koboya, c'est trop dur. Mutu na mutu sa musala na ekito. Cindy koyemba ngapi na koyemba. Mutu na mutu sa la kaka tâche na ya sali musala ngapi na sali musala. Mais toyeba na kapeke donc ngana na yemba boye fulanu penza soka zoyemba yembaka neti jour mususu Nathalie émission moko eleki déjà moi kala bayebisi Kofi Olomide asa la featuring na Madilu boy alobi te no kokoyemba na ete wana baleine akoyembanga donc Kofi yembaka na ye mais alobi na yemba na Madilu alobi ke wana baleine mais soki ba tia yemba na mutu fulani arondima ngo rapidement parce que peut-être akoki o corriger j'étais là soki ba tia yemba na Cindy le cœur toyemba bien aux attend yoka oui na kaka to yoka morceau Cindy le cœur hawa oye ko balangai nasengi yo balangai malamu na boye lobi ozolangai ba raison yakobo yanga monamu on ne peut ni qu'à extrait wana on a que Cindy a un répertoire à gaillard
Bon, nous sommes bon, aussi qu'on est qui l'autre, autres ans on est collé dans le marché. Ah, Africa, Estela Africana. Projet na yo. Bon, projet nanga, naza na ndeto tuna inga naza na bon na préparé. Naza na studio. Nous ça là tout bana kalaté. Parce que na équipe na repos maternité et c'est na paiement. Ouais. Et c'est Merci beaucoup. J'ai salué notre bébé. Merci beaucoup. Et c'est bien la paiement moitié et puis tous on y salamé, tous commanda, tous a penzana nous ne bandeli. Projet ça qui est aussi sans sala, mais entre-temps tous au gravé, tous ça en salarié n'empêche que tout produire puis banda. Toujours produire sur production là même dans les restaurants même partout au produire et puis projet beaucoup plus là il y a reproduire mingi ba live des toujours raison que dans ça là ba live ce qui peut au espace na GNZ TV to ça là peut ba live ba acoustique ba lo moins ndengwana. Album il a combien de titres? Album il a 10 titres. Tous les 10 titres composés par Stella ou Stella Zana, parolier na yo Stella Sombaka, Banzembo quelque part. Ils ont quelques titres, ils ont quelques titres, on les laisse qui yo, ils ont ya mpaka ancien nanga, on a bien azana na Lubangu, Victor Mbala. Oui, c'est mon papa fait. Après ça, on a biloko wa mon que Stéphanie a capable de ça là. Après ça, fille ya fazi su nazwaka. Donc ils ont fort na ngamoté, nyonso biswana no. J'étais là déjà na producteur ou à na recherche na le producteur. Bon jusque là toujours un producteur té. Naza na producteur té. Ceux qui producteur à mon ami ozala bienvenue dans ce pays makasi pour que pour ça les sons sala et les cabe fort na ngamoko. Très cher abonné à JNZ de télévision, Tozana Cantor Nabiso, a vraiment Nabiso à producteur. Mais nous, très cher abonné Nabiso, ce qu'on a après à produire, j'étais là, Africa, Azawana vraiment numéro, Oizakaka, Nassé écran Nabiso, Bobenga numéro, Ana, beaucoup de contacter pour la show. C'est quoi pour la show? Ozana manager, Nayo, to ba contacter à cas directement, Yomoko. Non, bah ma solo, ah, manager, bon. Nazana toute une équipe, na travaillé en monté, nazana équipe. Mais pour le moment, on a nommé manager T. Par rapport à moi, des ordres dans ce que pour le moment, ça fait au moins 6 mois nazana sans manager. Nana manager T et n'a préféré peut-être nommer na psychoté, nommer nos manager psychoté parce que tozana nous orienté ba maramususu na bandenge mo boyi. Dans ce côté, manager Sikoyo et c'est que tout changer calendrier. Pendant que nous avons changer nos calendrier, nous avons tout ça il a non calendrier ndingi tout ça là qui. Et puis après, même année prochaine, tu as nommé manager. Mais pour le moment, manager Azana noté. Dans ce que vous avez contacté pour la show, il faut contacter directement Yomoko. Oui, il faut contacter Bissot à 948 87 16 23 924 33 79 91. Pour na show, ba contact ya wana. Local ya répétition ya Stella Africa. Pour le moment, nous travaillons en Ndako. Nous travaillons en Ndako parce que nous avons dans la repos. Donc repos nanga et aussi la bien après la fête. Mais non, donc autre temps à combo ya vous travaillez en collaboration avec GNZ. Toujours travailler en collaboration avec GNZ TV. Des grâce au pesa Melbiso. Sur les pour na biso na TV boye la na site na émission c'est grâce à GNZ TV. Et bon azal ko la producteur na yo oye mutazo produzo sala ki o monana ye mutazo sala ki batu baye bayo ye mutazo sala ki to découvrir yo lelo GNZ TV eza maison ya production. Aza producteur na oteza ezan des maisons où ils produire yo mutu producteur na musicien ba comme producteur na musicien comme na producteur so ba sali contrat ba yokani na produit yo za combien de chants na produit yo za boye tout ça wana pesa ma mususu o pe to sala a on le to vandi bo ba ba image eza mususu na ndenge ya boye ndesko na travailler na 4e maison GNZ TV production.
ceux qui les a qui font les cas font appeler ça information dans les cas parce qu'ils ont besoin de production au moins on travaille la carte et sangani na makambo ya ko graver ya ko sala album té donc on les a part on les paye ya makambo sous et vous avez besoin de production ya ba image tout donc il y a au monde kino ils ont ba liboso te que tous les cas ba show ça la mana Luanda yo ka chose obeta ma place bo chose obeta ma place be ka j'étais là africaine ba contacta kayo penza te to yondo lingate bon projet na biso pe projet na ngana loba ya makasi penza beaucoup plus et là ya ko se pencher beaucoup plus te na ba biloko mo ya ndengwana so na biloko mo ya ndengwana donc c'est trop dur. Il y a se pencher beaucoup plus té na ndenge wa musicien na biso ya Luanda ba memaka makambi na ya musique pour memaka beaucoup plus na chute ba memaka ndenge ni mais quand on peut éclaircir biso par exemple musicien atikali musicien ya show musicien a na posa abeta show ba pesa 50 000 70 80 000 et sungaye na ba besoin na ye na ba makambo na ya za nango mais musicien abosani projet soit abosani ba devoir na ye abosani peut-être temps mususu abosani ba makam oye il faut asala na carrière na ye pour carrière is a costaud comment on était que la production na show à 50 000 ba découvrir rien ba découvrir na pe na betango ba découvrir yo oui mais ça tue comment ça tue parce que tant on le lo ba bengisi Achomo que zobeta mana mabor mutazobeta on kaka wana production mususu payer production e banda lango ko ya mais yo oko s'intégrer te au moni mboka toza il faut o s'intégrer na musique autoputi awo biso to tikisha to ina ba rumba ko yebisa ngate ko beta rumba po oleka na zap o sa promotion rumba na yo na lingala o bwa kaka boss kingani na zap oleka te mais so olingo la star kaka po na biso ba congolais yango otikala musicien ba show wana ndingo luba et puis okotaka studio po osala nzembo obwaka na bwaki ingénieur Michael Mayola oza limité tandis que ngana limité te tsona yemba kiyoka kinzembo nanga nazala linga kozala beaucoup plus limité te nazala posala na ngai na s'intégrer na musique na biso na posa beaucoup plus nazala pencher na musique na biso ya Angola. Et c'est raté aux alrazala beaucoup plus na ba show nos alrazala boye pourquoi parce que et bon mayo vision show ils a ma biete ba ko be on a show mo comme ibale misato beti mais ma bia ba mise na biso comme peut-être tom sou show nde comme vi na yi azana album te azana nzembo te ali pe ko sala nzembo ali pe ko s'intégrer na banzembo to na style auto kuti awate ali pe ko sala nzembo portugais te ayembaka na lingala bwaka ba boss ba pesi mbongo pona show na mabor batu baya batala non tout ça ba musicien poto il faut tous à l'international et ça la bien te que ba yebinga na mabor na star mais na tala to na batala ngati angolais sokuta na angolais otune Stéphane ayebinga te mais tous en Angola. Donc selon yo musicien sokoza na Angola il faut s'adapter na style à mais soko yebi portugais te oyemba na portugais comment artiste a mi pesa artiste a se donaka a s'adapter la mboka oyake so ok na États-Unis il faut ça là effort oyeba langue wana parce que oza communicateur so on a poso yemba tant sou pona maladie mo bebi mi États-Unis soit au pesa batumo be conseil aux États-Unis mais nanzela nzembo parce que yo kende États-Unis yo anglais te oyebisa bondeni o te ya bondeni parce que musique to sala ba bêtise te te ya pe batu épidémie pe ko yo yembi pe non keba tambola sorola maboko pangusa maboko na savon et tout la faut y balangue wana ote akaba congolais te faut te à tout le monde faut éduquer mas nyonso mais c'était la ba musicien biso andengo so ba comme musicien show parce que na Angola ba producteur bazate non ba ba pesa na ba on a show net singa pe na mona pe na ba producteur te na Angola pour na ça la publicité à mon comme ibalete donc tant ba kombo na bango te mais tout monde aka baza soit 2 ou 3 o ba meka pe ka ko produire ba musicien ba otaka libanda mboka Oso ba otaka Congo ba bingisi musicien fula na ko produire wa producteur moko nde muta bingisi mais pour ba produire ba musicien ba production za raton ba kota na ba on a ba show ba producteur bazali
baproducteur baza sikoyo eza neti oluka mutu oluka lumière na molili ozwango te sala nanu osali nanu producteur savoir faire na yo nde esalaka ebinda producteur yo osali te okutira langage moko ke non mboka ya pasi biloko etekama te producteur aza te yo pofandi producteur aza te nga pena banda nanga kointerpretaka nakebetaka nanga na bashow na interpretaka na yebi soki producteur aza te yo sala nanu pesa no mayele na yo bongo tala soki epeso producteur te. Donc je te laisse assurer qu'après sortir officiel album na ye directement au producteur. Et si le la coûte peut-être pété pour nous a déterminé dans un producteur nous a besoin beaucoup plus ma casse dans un producteur. Très chers abonnés de Jeune Télévision, tous vraiment na musicienne, tout le monde en Angola, cantor, tous un peu la communauté, photos de pied tant que yokai. Tout yo kana dans l'époque, aux ala qui na mama leki, aux comme modèle na yo. Tout yo ka olisusu. Banzi mbole kisanga. Et place au bimé là quoi. Donc on dit oh tu kobieta oh eza extrait. Il y a album non o izobima. Au que ça sous extrait te pour na batu ba yiba que internet et surtout JNZ ils en a abonné tellement mutu sous par au kota kaka za abonné JNZ a yibi parti na yo akenango ce ko sale la biso ya kala poza comédienne te pour le baraloba poza musicienne photo yo kayo on est là on le sanga banzembo ya kale ya bekodi me donc voilà alors ça nzembo ya nzembo mobi maka kati la motema nanga na yoki mongongo moko nalingi koyemba lesengo kimia ezala nanga wana nzembo liboso na yemba na finanga nzembo liboso maliki nanga lakisanga na ndako lakisinga et puis asengeli nge espace dimanche na église na donc na yemba rambarement déjà na ki grandeur fait na yemba ni kodim ndenge ezala ba ni kodim ba tinda ba papino asengeli nanga mbamo na kit communautaire des arba église na so sangani et la mati j'étais sans frousse ba image ça kunetika na kishasa na yembi yango soki mutu moko ayoka konde oyemba ka musicien awa asepelio ke ta cœur to ke ta vocal na album na ye j'étais là ondima toi ondima te bon na dépendra beaucoup plus l'équipe nga na zo décision nga monter so na posa na participer na niloko na yo faut les capar équipe nde ba décider nga ba yebsa nga kende sala boina mutu boye nga no kena album avec 2 titres au salut fit na mutu te no so mbika yo moko nga na invité mutu te na sali featuring na mutu te dans tous les 10 chansons yo moko ouais tous les 10 chansons égoïste est là non muta convaincre yo te en Angola ni kota mibali ni kota basi muta convaincre azate pour ça l'année album et là pour moi yango wana et ça te que so bengi mutu te atia manzaka ni loko na yo c'est que muta convaincre yo te et ça va circonstance et puis ezalaka malamu mingi eloko na ya liboso ya vie ezalaka malamu mingi neti musique mwana na ya liboso album na liboso ezalaka malamu mingi o société soki o associé mutu oyebi esprit mutu wana ya na mote yo oza déjà un esprit na yo oza déjà construit oza déjà na ndenge yo lima avonyo ekendeli omoni musique tosala eza mamba spiritualité aussi musique nyonso mutakoso te même musique gospel musique eza mamba spiritualité esprit na yo ndenge yo disposer spiritualité l'esprit na yo mutu so yelo bon te mutu so avoir l'esprit d'équipe Estella esprit d'équipe ya prompte na deuxième album tout ça ba featuring na ba tebele wana nde mutu ko inspirer aux dans tout repena mutu inspirer azanaite te apena fo mayele na yo fo bimisa pena mayele no tout ba comprendre que non opena ye mai na ye pena yango yo tango beta deuxième bord batu bayebi déjà que ya ke na ba mayo donc soka ke ba mayo yo c'est que ça pour bazana mutu boye ok mutu azanga mutu teneti yo apa na Angola musicien nini opena za rapproche na yo ermoko lingo komanzimbo biteti kana sala recours pas musicien boye alors bien pena place ya cha i
Azate. Yo mo kana équipe na yo. Yeah, na équipe na nga, so na moni lekeli nga. Na be ni père na nga. Père, na on na yimba ko. Donc yo esprit d'équipe pas no ezate. Esprit d'équipe. Ozaka oza bougie kaka yo moko. Esprit d'équipe ezali. Esprit d'équipe ezana. Ya on a tourné ba musicien nini. Kasi to mona ba. O collaborer na ba. Na bango te. Nangola a. Neti na mona neti na collaborer neti na. Ba musicien bazé belé j'étais là. Non, problème eza ke yo. O bazo sala pe honneur. Ya mboka na biso a nangola bazali. Kasi yo ndo mona bango ngala na moni bango te. Ata musicien mo te j'étais là. Ngala moni bango na te par rapport à mangana ngana sala na moni bango na te. So na moni bango na obenga bango. To sa sala. Tozana bato ebele oyo baza bamusicien mpe no atelemi ayembi oyo oke no j'étais là na mona bango te baproducteur ebele bazoproduire bango ozomona bashoki mbangu mabord bazobeta j'étais là azomona bango kaka te napesi bango mbote ngai naka musicien somo te ngai bakokotya yo meme basali omonima na yo kosomo te eloko kanga na oluka mpano so nakuti yango te mpa na ngai na namoni yo te oza ntango oyoka Jean Pat mama bamisi baza ebele nango na bao bayaka na bao bakendaka na bao problème eza ke ozala na eloko oyo olingi moto apesa yo eloko oyo olingi moto apesa so oyebi ke eloko nga na olinga moto apesa nga yango tokangama na ye pourquoi ye osala makambo na ye na vision na ye na mayeleli na ye na boyebi na ye yo mpe ntango mosu osala mpe makambo na ndenge oyo olingeli ozo comprendre donc prochainement soki deuxième album eroya soki esengaki bato baparticiper mais loko eza album ya liboso nalingaki beaucoup plus nazala focus nazala nga moko soki moto akoparticipe na deuxième album kosouete ezala nani awa na ngola wana toyebango na deuxième album mpo chaque mois chaque année chaque époque musicien abakisaka eloko musicien kolala kolamuka musicien abakisaka eloko musicien akolaka musicien oyo asalaka recherche na olobila musicien oyo asalaka recherche basala recherche te bana esprit concurrence mais basala na bango recherche te mokie basalaka recherche mais musicien oyo asalaka recherche akolaka so okutani na après inana ayembi omonaka embele na mokie ona basala recherche okosite neti nani nayebi bango ntina osite bango ndeni j'étais là zoboya bamusicien nyonso ya ngola très cher abonné botendi biso vraiment rigueur te eza kaka lisolo tozobeta j'étais l'africain alobi amoni nanu moto aconvaincre ye te awa na ngola ke atelemi pena yembi ayoki ye j'étais là soki show moko boye esalemi kama mise na biso ya kongo babesi elke nga na invité yo oya oassiste na concert ovanda oyoka opermettre nga to tenko ozala kaka te pona bana na yoka to pona travailler te otravaille te ovandi oyoki na suka nango osali analyse yo ngo mema dana niveau ya ozala juriste na ovandi oyoki te on a okozala nde invité na nga musicien moko pena azobeta nga na Stella tovandi pena pa Stella pena lobi concentré ye ti na suka nango osali kaka analyse ezala kutu bien pona na sala ngote pona osala ngote wana sérieux ofula nga fort ofula déjà JNZ o changer nga pena standing ndi JNZ échanger nga ilongo na ba chaîne mkie pour chaîne na nene malamu oza pena l'occasion ya kokota concert to show musicien moko te a ngola bipo okota neti ya nani bon nakota déjà show ya Anna Joyce nakota déjà show ya donc yoza plus kaka na ba angolais bangolais oui parce que j'aime beaucoup m'intégrer na linga mingi na s'intégrer so goûter le rwanda zo pesa vie faut diembela ngo nino sepela non pas Anna Joyce inspira yo nini Anna Joyce a inspiré nga diction koyeba ko prononcer likambo na nzembo mutu ayoka ke lobi boyi na nzembo mutu ayoka ke obi et dans la nzembo mo boye bayembaka yo benga ma petite orange pona zalaki amour na yo nzembo wana batebele balobaka yawe nanga petite orange ezala bongo te yo benga nga petite orange nga bana oyoka ngo yawe nanga donc nga mpe nayokaka bongo ouais donc ozo comprendre oloba moto ayoka kolobi
pour ça na place to buka maloba ah c'est que Cindy ça na première prononciation aza na voix mais Cindy yemba kinde batinda ki yemba et po na nzembo pe to buka maloba so na likolo trop S nanga na prononçant na obimisa ST na prononçant na minute ST pour aider zenga na lo bon na lo lemo soki ya soso na lo bango fofo pour na likolo na oyemba na nota likolo ah oyemba na mi kolo ba kasite ono ke na mi o mi na la likolo donc na oyemba na nota likolo sikoyo et pas Anna Joyce na kuta ayemba likolo mais asala effort batu ba yo kamamba ozoloba eloko ka onga na lingira ka yango ani memanga tina kota pena concert na iba soki ezaki studio to ezaki eza pena kiye na kota concert et puis na mona na live na comprendre que non eza pena ndenge na yo soko comment on comprendre que on pas Cindy biso yo kaka yo benganga biso yo kaka yawe nanga yo kango yo benganga soko effort ni no sala qui pour comprendre que ezala ka yawe te ezaka yo benga eza déjà eza ka maele musique sur du temps au sala analyse oyoki wana elor mozo du vidal oyoki yango comprendre que a eza boy et puis il tombe na tuni ba ingénieur ba yebi o ba participer na album wana ba yebi effectivement eza yo benganga donc on a bi Cindy azana problème à prononciation ti wana eza nzembo mutalobi ne yemba nguboy aye ya na prompte donc c'est que Cindy pour nga face à l'effort Yakobi misande maloba na place à mélodie yako melaka maloba te ya mwana Stella linga enseigner biso te biso to akota Anna Joyce otuni ngai Anna Joyce ozora nini pa na ye donc inspira ki nini Anna Joyce asala ke ngai na koma ko yemba likambu muto ayoka ke na yembi boyi azana diction au fait diction so yemba ayembra alobare loko nyonso ozoyeba ke alobi boyi qui est différent na Cindy le cœur non wale Cindy azoloba yo benganga metu biso tozoka yawe nanga non déjà ba mise belé bazaka de na tendance moko boye ya kokata ya obomba maloba et ça leur rappelle que fanatique pe azala curieux au moins curiosité na biso pe nzembo roza na yebi nanga ke fona yemba ngo pe boyi mais na baloli yango na buki yango pe pourquoi pona chama na tensa na yo tango yo yoka place aloba nini et ça la ke yo po kanga nzembo wana oyoka ngo trop tango yoka ngo trop zo kanga ngo c'est le cas avec Stella pe yo pe bomba ka to yo oyemba ka direct ba yoka message aux autres transmettre pas et ça na ba partie pe na yemba direct ya pe na ba partie pe yoka Bachar la kasi to yoka ni kasi to bomba wana eza Bachar o ezoya vraiment ba abonné na biso et vos apaisements bozala vraiment mitema kokita album na biso eza nango déjà kalaté ezo bima titre album eza nini titre et album eza Kunga na ki Congo ouais ça l'interprétation pour na bato na babonné so ba luba ba swahili bazali ba yoka kungi la tseni bon Kunga ezaka tout simplement son koyemba Kunga eza donc les années Kunga eza tout simplement son koyemba Kunga chanter c'est chanter. Pourquoi tu as choisi seulement le titre de Kunga na pour le titre wana pourquoi parce que na yebi que titre wana déjà est obligé ngana travailler makasi na l'album yango no poni biso Kunga koyemba toyoka yo pe kasi kaka na titre ngwa Kunga azobomba ba blog on est à Siker vraiment vous allez nos patients ko ya nango album na biso bientôt na makasi ya JNZ de télévision album na biso vraiment e kobima nango kala mingi te tozana comédien te mais tozana artiste musicienne na banzembo akala eleka ositaki biso awa mama Mbila Benda zaka modèle na yo tokoyi koyoka lisusu eloko moko ya kala tosala bakake ya mama Abetine Masikini ba mama bazé belé wow. Parce que ba mama belé ba kufa ba mama tchala mwana ba kufa tutika la mama Mbila Bel faut que ça la paix au ménage naé et ça te ka que so muta kufinde après beaucoup ça les maman la mémoire ya mutu wenu moi je respecte beaucoup maman vous aimez la biso non il m'a bakake ya mama
Abeti Masikini. Très chers abonnés, invité Nabiso, j'étais là, ça vraiment artiste complet. Aza complet vraiment. Ayoko imbela biso maman Mbili belle si quoi zongi si biso na Abeti Masikini. Vraiment tous attend ko yoka eh. Bakake ezanga mbula ebeti na motema monga. Motema mobebi na kokiteo. Bolingonga na kaba mingelelo bafutinga lifuta ya mpunda e. Motema ya mwana ya moto nzoka Yesu akabwe. Ngai nakei solo nakei komi pe misolanga. Motema mwanga moke nangele motema mwanga. Mabanzo manga moke nangele mabanzo nanga. Bakoyebisa ngai balobi yo bolingo ezali na suka te natika e naleli yoka tanga mama. Oh bamokili baloba balembani e akomata lelo lobi bakokita natika e naleli yoka tanga mama. Toko bete maboko tu yo ko. J'étais là. De batuna ka musicien moko qui es-tu? Noki ma misu linge tanganga e. Noki ma misu. Ça lisusu lo ka mukika ya Abeti Masikini. Nazali zali yo mingi sherie nakokufa bamba mpona yo nakosala nini pondima libale kotindoki yo sherie libale kotindoki yo sherie yo L'album na yo vraiment oyo ozobimisa. Est-ce que ozwi ba biloko ndamute ko tina kati? Bon, to s'inspiraka. Mutu moko tasala nzembo utika boye et ele no. Eza par rapport ya koyoka trop. Soko oyoki oyeba ke non fona sala boye. Toyoka kaka. Et ba biloko oyo je ne peux pas dire que ekoti parce que nazala nzembo lingala kaka mibale. OK. Mibale kaka na nzembo lingala nyoso tikali na banzembo ba portugais ki Congo na sangsara. Surtout na nga beaucoup plus que tombola culture na biso. Et na sangsara portugais na yemba portugais ki Congo na nzembo moko kokuta portugais ki Congo lingala mchini. Nzembo lingala nyoso rumba na nkana nzembo moko. Au moins que trop de portugais na kota batamangala okozala vraiment te. Po bango balingaka na bango rumba balingaka ndombolo balingaka nini? Ngana osala ongana lingi na sala ponanga. Oiza malamu ponanga. Je ne veux pas faire eloko ye pona sepesa mutu no sala ponanga. Moi je veux que isa bongo na posana sala bongo. Donc ponanga c'est bon. Parle-nous un peu de toi. Ni nous en a posta au sala maintenant nous salité na carrière nao. Aïe na carrière nanga na posa. N'était ce qu'on peut expliquer on est bon on a l'ingité la bima ambitieuse la l'ingité la bima ambitieuse mais tout ce que je sais Isaka qui est non na ibandi non na comité pour nga premier album premier album OK na ibandi dans la comité na olinga na atteindre niveau na ko pesa exemple à parce que je parle de moi na olinga na atteindre na changer stade ya musique au no sala non on a atteindre niveau mususu on a za na ngona nté ozo comprendre donc
toko sauter d'été pour toko mana 3 donc toke malembe na yebike na koma kaka parce que sona na obina bana ko détailler ba makambo ngana olinga peut-être na ambitieuse na mwana mwasi batusu ba loba écoute osala boy kapona boy pona boy aye c'est que soli kambubo ya osala boy pona boy non toki mambango te mais tous après question de curiosité tomoni canteur nabiso to chanteuse nabiso na alliance à femme mariée fiancée à na libre ou comment tu me compte ta peine à vie privée toi quand t'as trop aimé OK il y a olobaka qui naza marié naza mère il y a 2 enfants. Ma producteur Obokoya pas acheté l'Africaine vraiment avec beaucoup de réserve, une femme au foyer, une femme mariée, mère de 2 enfants avec son mari que nous saluons là où il est. Vraiment nous chutons vers la fin de notre émission. Pesabusona no agenda na yo. Agenda ya acheté la ezandenge nini. Agenda nangeza que na robanda production en janvier. OK. Dans la production en janvier, pendant que toujours gravé, tout travail dans l'andako. Dans la production à partir de janvier, tout fongoli, bateau on a besoin de contacter pour la production. Tout banda déjà à partir de janvier parce que le 14 février tout tenir tout ça la live acoustique. Tout annoncer on peut battre base en ligne, batala et tout. Donc tout démarrer déjà à partir de janvier. Pas très cher abonné na biso vous avez déjà rendez-vous bozalanango déjà le 14 février le 14 février au la live c'est là vous allez na live moko acoustique on est déjà première ni na biso autres zanango longo n'acheter là à part le 14 à part le 14 programme na sotikali et zone ndenge salaka sauf invitation to bandoza ba contact to dépendre na ndenge mambo ekendele so ba tbenga ba kotala show siko répétaka ba oye ba ndenge ni ko pesa adresse au bo répétaka en coulisses et j'espère que na ko répéter en coulisses si après sortie officielle et album surtout ça les sorties officielles il y a album après ne to banda ko répéter et comment to banda répéter place moko ke mutu pa ko ya koti atali. Mais pour le moment, tu répéter mingi en coulisses parce que les appels là-bas, misala msusu, auto sala to qui n'est pas réalisé en studio, on doit répéter beaucoup plus répertoire na biso ya groupe. Et en aussi tu répéter en coulisses. J'étais là le bac aux annonces na producteur te pesa biso numéro ya show, ba téléspectateur ya JNZ de télévision, ou ba ko contacter pour na show. Pour na show, tu as 948 87 16 23. Tous en 924 33 79 91. On est un numéro ya show ya numéro ya contact ya artiste na biso Stella Africana. Vraiment ils ont raté moi 2 3 4 personnes au go saluer mais avant to comme la salutation au go pesa biso liloba no ya suka pour émission lelo. Votre bi qui est lobby to si va lobby au ko saluer so invité na biso. Bon liloba nga sukeza merci na batuna stu o ba 8 ans na bango ya kokota ya kosabonner et puis ya kotala biso liloba nga suka pona lelo ezali en tout cas bo sala bien de bo sala ngo pena ndenge ezalaka bolemba te na bato pe ba soutenir bato ba numéro na biso ya wana to pesi bo apporter biso ba soutien pour que tout évolue encore bien na mosala soki ba nouvelle ezato zonga poto ya loba susu. Raté, 2, 3, 4 personnes. Oui, bien, je salue mon père, papa Langao ya musique, ou Abaxela Libanga, Manuel Victor Mbala. Je salue mon mari, mon époux, Miguel Matondo, David. Je salue soliste Langai, Wangi Wassa. Je salue ingénieur Michael Mayola, na petite famille Matondo New York, sur mon beauté, Alinga Bango Minji Baïbi. Je salue mon papa aussi, docteur Junior Loawa. Depuis Nzeto, na maman Nabiso, maman Nana. Donc c'est ça. Merci beaucoup qui commence bien, finit bien. C'est vraiment la fin de notre émission.
Bien non s'abonner, moi Olga Makengo, je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne qui est JNZ de télévision. Beaucoup à la vraiment dessus. Là, je pense à saluer Maman Bella Poupette, Maman Sociale, Maman Oyakangi Kalimba Doge, Maman Mote, Maman Lambo, vraiment sans yo pas moyen. Sur le somba ba Kabelo, ba Pushti, suna prix à Fabrica. Tunakaka Mama Sociale, Mama Bella Nakalemba Doge, la charmante épouse de mon président Vitara Loutete Zamba Zamba toujours. Là je salue mon président de Bon Kombinza qui est Pablo qui est mon papou. Et pourquoi pas, je salue le grand caméraman, mon ingénieur Michael Mayola, l'international. Et pourquoi pas le boss de JNZ de télévision. Lui on l'appelle l'héros dans l'ombre. Mais à ça la kamakambo minene. Aussi ça peut être vraiment un musicien na biso aussi ça rakana loyembo yaya loyemba kokabana et ça la biso vraiment bien. Quant à moi je dis déjà au revoir. Je laisse la place à l'artiste Stella Africana. Zambe opesa baninga ba vocation bakoma ko prêcher la bonne parole et les grands sortis de l'angata la WhatsApp sourire na yo ya tongo ya lelo soki obosani otindanto ya pokwa suka olobi nini bebe naya tona continue kozela yo baninga nzambe apesa bango bavocation na 3h du matin ntango mpo ekimakanga nakoma kota la telefone namona tapele moke soki ntango mosusu élégance okomelinga mon bébé bonjour mon fruit de mer je t'aime